Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà, mbote na balandi ya Info 16 pe balandi ya Mwana Mama Télévision. Mbote na bino esika bozwami. Merci na ndenge bo permettre biso tokota na bandako na bino po tosolola makambo oyo ezo faire évoluer biso, makambo oyo ezo salake tokende mwa liboso. Na likambo oyo ya DV Loterie bomona ki tosalaki première élément na biso to première émission na biso to yambaki oya biso consultant, expert consultant na biso bazana bango belebe oya biso to yambaki ndeko patient to yambaki ye amekaki ko expliquer ndenge nini okoki ko beta DV Loterie, amekaki ko expliquer ndenge nini okoki ko vivre na États-Unis. Lelo tokokota penza na mozindo na lisolo yango wana na ke kopesa mbote na ndeko patient bonjour. Bonjour papa Munga. Ndenge nini boni santé? Santé calme kaka Kinshasa na rythme ya Kinshasa to sepeli to komisi nzambe to moni mwambule ezobeta kasi tala kaka eza mboka na biso atato ndenge balobaka le linge sale c'est la famille tozobomba mutakala mboka na biso. Mais soki pe tozobomba mutakala ngo petro monte ke mabe obandaka ko continuer vaut mieux to dénoncer pour moto yeba zo sala mabe place eza mabe place peza malamu. Ya solo likambo utikoloba il faut to dénoncer kasi omoni biso bapaya tozana na mwa kobanga wana ifona yebisa bapaya lisusu te toza bapaya papa biso tokoma na mikanda mboka mususu kasi omoni tozomi lengela ke tokota na bambeba te bon ntango ngonga ekokoma ke toloba otolobaka loba bimisa ebongo tokoloba makambo nyonso wana kasi na mukuse mboka ezali kokende na nzela malamu te. Voilà, na mukuse mboka ezali kokende na nzela ya malamu te wana bapaya bandeko bazota libanda bazoyebisa biso deja biso moko peneti biso oyo to vivara deja awa to yebike mboka bena ngau na lobango clair mboka eza bien te bandeko mboka eza bien te embouteillage ezosila te mabule ezosila te pasi ezosila te donc biso oyo bakolo mboka to na droit ya kolobela ngo nyonso ndeko pasia bandeko babengi ngai ti omoni ngai na landio ti na biro nazolanda yo po na lembi na bapel ndeko patient batu bazoko mituna yo moto zobetsa DV Loterie ou bien aux agences na yo moko et salaka ke batu ba gagner DV Loterie to ndenge nini. Bon nakanisi mutuna wana eza ya mutu ya mingi po ete ngai pe ya solo nazwi ba WhatsApp message ba Instagram ba Facebook bato bazokomela ngai na ba messengers bamusu bazoluka ba numero na ngai na ndenge na bango bazozwa ngai mais nazokama parce que bakomi ebele bato nyonso bazotuna biso mutuna wana il faut na koyanola ndeboye ngai navandaka na mboka États-Unis bisika wapi naza na bureau na ngai ya immigration. Bureau na ngai ya immigration ezali kosalisa bandeko bauti awa bake kuna na ndenge ya koluka mikanda na ndenge ya ko s'installer na ndenge ya kobikela na mboka ya États-Unis
soki mpe mituna ya mama ezali mama atikalaki ya mwana etikalaki mwana efo alanda papa po toganyaki loterie kasi carte na biso nano ekomi te green card obie tozoluka mosala tozolinga to déménager makambo nyonso wana toloba baaffaire sociale oyo tolobaka yango legal counseling na anglais legal counseling biso tozali koprovide legal counseling na bandeko bazali kokoma kuna kasi na ndenge na mikuti awa na Kinshasa naye kotala bino naye kotala libota naye kotala ndenge mboka ezotambola après changement oyo tozelaki mapona misala eleki totala ndenge mboka ezotambola neti en tant que membre ya diaspora nakomi awa bato bazotuna ngai naza na bureau te ya bosolo nazali na bureau awa na Kinshasa te naza pe na office te parce que bureau oyo nazosala awa eza mpona batravaux na ngai baprojet na ngai eza te ke place nabengisa bino boya kobeta loterie te parce que omoni mpona kobeta loterie fo naza d'abord na cameraman oyo azokanga bafoto dimension oyo ya États-Unis il faut nazala na imprimante mpona koimprime certificat na ya participation il faut ezala na computer oyo eza connecté na wifi mpona kozala capable ya ordinateur mpona kozala connecté na wifi mpona kokota na site ya département d'état yango wana nalobi bandeko nyonso bazali koluka ngai nasalisa bango nakoki kopesa nde lisungi ya conseil kasi ke kobeta ngai nazobetela bato awa te po bato ebele na kobeta wapi ya yo eza $5 to $10 tozo et puis elo na moni pa na yo sincérité po ngana nde na ebeli ba congolais so ba ebisi bango ba sentira ideke moi $10 moi $20 ekota olingo sala bureau ya mbangu nayebi bato oyo bazali kobenga nga na Angola bamubengi nga na Matadi na Kinshasa kutu koloba te des milliers déjà bamususu na Goma bamususu baza na Kisangani o balandaki ba video na biso bazolukanga ebele be pe naza na kati ya États-Unis bamususu nde basosola ki balobi émission zelekaki na Kinshasa ndeko soki oza na Kinshasa pesa biso adresse ya bureau nazotinda mama nazotinda kulutu nazotinda yaya baya obetela bango mais na mukusi na koloba ke nazali nde patriote oyo naza na souci ke boya tozala ebele na mboka mokonzi Amerika po ete tango toza ebele kuna tokobundela ekolo na biso na mbongo na lobby na système ya lobby na système ya économie na système ya bana na biso bakotanga ba classe ya pamba na système ya mituka eloko nyonso oyo nzambe atia na mokili eza kuna na États-Unis ebongo soki toza ebele mboka na biso pe ko bénéficier ebele lokola ba Sénégal basali lokola ba Ghana basali lokola pe ba Nigeria basali makambo ebele bazwi yango na États-Unis wana même ba film na bango ba Nollywood bazwi kaka Hollywood bakati biso pe tonga tosala Kinwood to Congo Wood pe batu basala ba film to produire bango mais toza muke tozo bandande ko mibongisa siko po toyeba ko ataki libota mobimba ndenge ya kosungana voilà mais de kotozo ngaskuna na makambo ya développer na développer ndenge expliquer ki bato ke il faut bazala na passeport mais biso toyoki ke option moko eza na kati wana soki ozana na passeport te okoki ko crocheter yango lobike naza na passeport te bango ba comprendre na bango ke moto aza na passeport te mabeti quand même papa oseki singa omoni mboka oyo biso touti oyo babengi États-Unis d'Amérique eza mboka ya mibeko eza mboka ya otolobaka kotambola penza na ndenge elongo bani kuna makambo toyebani na yo yoza mwana songolo yoza famille ya songolo frère na biso église frère na biso église yoza na bandeko no bakenda kakinga kati kuna makambo wana bakinga kati ezate kuna ezande batu nyonso na mulongo moko na sina lobango lokola mobeko wana bimaki epis président république na lobi Donald Trump président na biso asignaki yango ebimaki comme loi mbala moko bakoti yango ba implémenter yango donc mobeko wana esi ekoti déjà nga moko na kota ki déjà na site na sina moni na bato bazometa bazomona place wana bati balobi numéro ya passeport kombo ndenge komami na kati ya passeport
date d'expiration ya passeport et puis batia yango en rouge que soki oleki étape wana te moyo continuer na se koto oyo eza te. Donc étape wana babiloko wana bazali kosenga na lobaki bien na bosembo ke basali yango pona ko éliminer ba fraudeur nyonso. Muyo oza awa mutu aza na Kisangani kuna azobetela yo yebi kutute po azui azaka na photo no ya kala to ya mama no apesa photo na yo azui abeteli yo chance loko pamba aye a gagner tango gagner non ndeko mwana mama TV na yo obike o gagner il faut pesa nga $10,000 pour na pesa yo information wana pesa nga $5,000 na pesa yo yo prostituki bolobi menga na gagner deni na betela ki yo bon tango ya beteli ndenge wana tamu susa bosana ki bana na omibale omoni mais yo gagner siko bana bakende wapi tamu susa betela ki yo comme célibataire nzoka yo si obali déjà ozana mwasi omoni biloko wana yaki na ba problème ebele na yebisibso ke bureau na biso babengi Baraka Business Consulting na kati ya Michigan Grand Rapids ezali kosunga bande konyoso Lansing ya Kalamazoo ya Illinois bango nyonso bazo ya Iowa bazoya Indiana bango nyonso bazoya kuna poto zosunga bango na bureau ya Baraka Business Consulting wana pona ba kokoso wana na utiko bimisa. No bandeko bozu déjà réponse bino batu benga kingai botuni ba question so mutayibisio ke en tout cas robeta no deve lekina ngo sankoza na passeport zongele kande tolo baboye a escroquer yo mbona ya dombo no kende pambate zonga kende ozambo na yo obandela robeta deve loterie mena ko bakisa boy na koloba soki ba beteli o deve loterie ezala $10 ezala $5 ezala 50 obofuta kinenge boyo kanaki il faut imprimer le yo certificat de participation wana zala sirke ba imprimer certificat de participation wana eza na numéro na yo unique et puis elakisi ke eza ya États-Unis certificat wana ndeko salisa yo tango yo komila ndako obombi yango na mois de mai sanza ya mitano oyo zali koya bako publier tango bako publier na site na bango il faut certificat wana ozala nango pona ko kotisa numéro na yo wana numéro unique na date de naissance na yo na kombo na yo ya famille mbala moko elobi ke yo ganyaki to ganyaki te na pena bakisi boyke batu oyo bako beta bandeko nanga bakongole na zolo ba munoko obi nyonso zoyoka monoko na biso ya lingala batu nyonso bakobeta ane oyo na prédire que chance kozala ebele batu ba gagner ebele pointe imagine toi ba beta ka chaque année zalaka entre 10 et 14 millions monde entier ba mboka oyo eza qualifié ba participaka sikolo kola bati critère oyo ya passeport et puis ekokwea na ndenge ya mbala moko ka ya brisque bona mois de juin 6e mois awa et éliminer bato ebele biso bato tosala comme ça na toyebi ke peut-être même moitié à 7 millions bakokoma te parce que bato omoni passeport pona kozwango ba mboka mususu neti wa biso il faut mbongo il faut kozela mais bon ce qui obundi na makasi na yo pe na lisungi na nzambe ke ozui passeport na yo na koloba beta ane oyo parce que lokola bato ebele bakozala éliminer bino bato kotika la moke chance et bakisa ce qu'on appelle en français la probabilité de gagner augmente du fait que vous êtes un petit nombre yango wana probabilité wana ke chance que bo gagner et bakisa mipe mais esengeli kolandela pe ko beta ndenge balobi beta kaka mbala moko ko beta na decibel café te ndenge na bakisa kina lobaki ke mama na papa kaka nde bako beta mbala mibale mama abeti a déclaré papa na bana papa abeti a déclaré maman na bana et puis batu mibale wana nde bazala bosenga ya passeport maman na papa ce qui peut papa mutu aza na passeport ye nde abeti kaka déclarer maman na bana kaka mbala moko ce qui peut maman nde aza na passeport abeti a déclarer papa na bana po papa aza na passeport te moya beta eza te et bongo ce qui nzamba salisi ke bazui ba gagner nde bazui ba passeport pour bato mususu nakanisi oyo penza eza clarification na lingaki bato nyonso ba comprendre eloko ndenge ezali ke ce qui passeport eza moko ya parents na passeport akoki kobeta déclarer ba mususu ce qui nzamba salisi ata boza na chance moko wana ta mususu boko gagner yango wana ndeko na ngai eza malamu mingi butuna na yo voilà sikoyo tokoti na moto yo abeti
abeti na EDV a gagné DV mazani na mbongo voyage te do ye koto yo tu do kemba ka grave $1000 pour mon angwa fuma bonde li pangala si ya osala na te omoni yango tozoloba il faut kokende kaka na cadre légalité makambo ko bebisa yango te ke bo yo otia mwana kasi na yo na kati po ozwa mbongo po soki bake ba découvrir eloko wana ekoki ko bebisa nyonso na ba oyo misatu mine o bazaki na chance na bango okwesi ba chance na bango po bakomi kozala contrôle penza makasi ezala ba couple soki yo betaki yo moko comme singleton donc célibataire et que au gagner et que oyaki ko bala to mwasi ayeko kota na vie na yo lui fiancé okoki ko sala ke bozwi mikanda nyonso elakisi mariage en bonne et due forme boke sikoyo na ambassade bo déclarer bino ngana ganyaki mais na novembre watango na uti ko beta na balaki na eko bala mwasi nanga pe boko tsena kati bakosenga mikanda wana siko wana siko zosenga tango bino bozokende ko sala interview po il faut passer interview bo se préparer ko kende ngulu teke moni loko to sto gagner to kika ne wana bakutuna bino boye banaki mokolo nini bo bandaka bo vandaka ensemble bo adresse na bino za wapi ba signe nyonso ko lakisa ke boza mwasi na mobali et que libala solo salamaki po ba yebi ke ba faux couple pe bazali bazolandela makambo wana mingi na ambassade ezaka ko benda matoi bandeko na biso bazala mwa ekenge na likambo wana ata uzwi fiancé ata uzwi ndenge olingi osalisa ndeko na yo ya mwasi to mobali esengeli koyebela likambo wana ke komibongisa ya solo kotika mwasi na yo te mekende na ambassade lakisa mikanda ke bokendeki na commune bozovanda adresse moko mutuka na bino eza na badokima mutuka eza ya kombo na mama na papa biloko oyo lakisi ke boza libala boza couple po bango bakolinga bamona biloko wana po oko akokezwa chance akokende na mwasi na yo na bana na yo elongo moko sikoyo ya na lobi oyo abeti azana mbongo te bosiko likambo mbongo yango tozozongela pe tozoloba bandeko na biso basala effort pour mutu nyonso za na 3000 4000 5000 te okoki kosala bo ezala possibilité mibale oluki sponsor moko awa oyo ako kiko defisa yo mbongo ya solo kozongisa pe to betela ki sete to sponsor ezala ola mutu amawa mutu oyo ayokeli ya bino mona za na mbongo na biki bozokende ba visa na bino ya ko expire te boko makuna soki boko mikuna bo banda kotindela ngai 800 par mois e bongo bosisa mbongo wana 3000 ou 2500 abaksi ki ka moi intérêt na ya muke wana bo ezade ti bank la mbe ndenge to lobaka moi intérêt no boya mibale tolobi bandeko bakuti kosala likelemba soki oganye lelo obandi bana moko likelemba na bandeko mosusu oyebi ke likelemba na bino ya $100 par mois yo mutu kolia bala suka lokolo zana na une année à se préparer ya ko préparer ba document na une année wana tango yo zolia likelemba na bana moko mbongo pe ko kisami pona ko mobembo na bino ya misa tutolobi boy okoki ko luka ba sponsor ou bien ndeko oyo aza côté na biso na États-Unis kuna na yebite soki avandi wapi to azala ndeko ndenge nini to camarade mutu nyonso oyo bakoki ko tia na contact ki akolui ko lwano ngana zo pesa bino 5000 wa tango bokoya bokomeli epa na ngai awa bobandi musala ebongo bobandi ko zongisela ngai bobakisali ata $1000 likolo wana pe eza possibilité oyo ekoki ko salema mais esengeli penza bato bazwa makambo très au sérieux ezali sekite po chance wana bozo pesa bandeko bozo pesa mwana to mama akende kuna zwa ba soins de santé na ye e akokufa pamba te po na $1000 to $2000 po ndeko azana moite donc to sunga na biso en tant que libota bana Congo en tant que ba patriote po to yebi ke ndeko wana tanga komi kuna nzambe akopambola yo muto salisi akoma kuna voilà sikoyo mutu abeti akomi aux États-Unis d'abord une question moko ndeko mo abengi ngai alobi nini o esalaka ke mbongo wane koma ba $3000 nini na nini basombaka po eloko ngo koma $3000 po to yokaka ke visa za ka ofele
Bon, visa ezalaka ofele parce que aussi on gagne déjà. Mais eloko nga na koloba, eloko eza na kati, ceux qui bandeko wana basalisi okoluka babiloko oneti bakazier judiciaire, omoni soki oke kuna na ministère intérieur, eza soit 50, $30, $50, basengi yo document ya police pona kolakisa kena bakanga yo te, to yiba eloko. Ouais, c'est la police un peu ça eza na ba document eza lakisa kena bakanga yo te. Ekoti kozala eloko moko ya $10, $20. Bon, tango ozotondisa formulaire wana tolobaka DS 160 eza na valeur ya $160. Omoni eza na mwa ba frais administratifs pe ba imprimante pe ba nini pe ba communication omoni epa na bino ba mega ba nini ekoti kokota na kati mais na bosolo pe na bonzambe mutu moko akoki kokoma na $3000 te billet na ye ekoki kokoma 1200 1300 maximum 1500 kokende États-Unis siko soki obakisi mwa ba dépense osalamaki ya $300 et comme 1800. Ce qui peut bien bobakisi moi 500 likolo et comme ba 2200, tolo ba 2300 maximum pona ndeko o wana zokende. Mais ce qui est à libota, sikoyo oko calculer moi na mon côté parce que tiki ya bana na ba papa est différent. Ya ba papa est cher, ya bana est moins cher. C'est le ba âge na bango. Pe koyeba ke mwana akozala besoin de document policité, akozala besoin casier judiciaire été. Akazaka na besoin biloko kaka certificat na de naissance ya kolakisa o papa ko koluka na commune to na hôpital. Alors bandeko o bazali ko betsa ba loterie ya ba o ya ba agence ya ba cybercafé bango ne tolobi bolembisa mwa singa bo kata kingo bandeko te tia prix oyo eza abordable ata soki eza nyongo akoka kofuta ngo na mwa eloko muke likolo kasi kokanga esinga te papa na kingo ba nyongo eleka ebele te. Voilà bandeko bozolanda biso malembe ndenge ezokende elo na sepelaka na yo papa siapo atuka ta mutu amona rate mais soki ayoka yo akoyoko penza clair sikoyo papa na biso pasia baraka mutu azwi akomi États-Unis tango akomi États-Unis ake kovanda a supposons et pas mwana quartier na bango mais bagardaka ba relation bien avande kuna sikoyo avant alongwa kuna procédure nini oyo ezali oyo ko permettre ye alongwa pe bien et puis a continuer vie na ye na kimia omoni papa mwinga nakanisi mutuna oyo nde mutuna munene nakoki kofungola bato mayele lelo po makambo mosusu tositoloba yango ce qui permettre ngai nakota na kati na mota penda na mozindo penza donc ndeko na ngai oganye loterie na yo nzambe afongoli nzela yo na mama to yo moko to na fiancé leki na biso ya na biso noko na biso kulutu na biso ya na biso papa na biso mama na biso to yambi bino na États-Unis bokomi ndako oyo eyambi bino nde tolobaka sponsor ya États-Unis place boko komela il faut bovanda place wana ndeko wana asunga bino boyeba ndenge kozwa bisi to kosomba mutuka to kozwa musala kozwa permis de conduire kuna mais siko makambo nini na koloba boye na koloba ke tango yo komi kuna okomi lelo banda koluka ndenge ya koaplike po ozwa carte verte na yo parce que bazo charger $220 département d'état chargeaka ya immigration américaine tango yo siko komi na mabele na biso po si ozo déjà mbata visa na ona kati ya passeport okomi libre oko circuler ndenge olingi okola la place olingi okolia place olingi okokende ko visiter ta maison blanche place nyonso ata na New York Washington place nyonso olingi mais sikoyo iluka ozwa carte verte na yo wana ofuti $220 linga sala ke mutu oyo azo appliquer yo po ozwa carte verte azala na imprimante azala na ordinateur po erreur nini zo salema kuna mutu tango akomi kuna yo yepa na ngai no na koma kilobi na zolo ko salisa ngai po na ko appliquer green card na ngai na sala yango na telefone tango na sala yango na telefone pa ba telefone nyoso kuna ezala ba mega illimité na sala yango na telefone mais siko na telefone na sala erreur po na nini nazwi account number te otolobaka numéro ya compte oyo ke ofongoli na kati ya immigration tango na appliquer le yo ou bien receipt number numéro de reçu
ke na futeli yo mbongo wana 220 soki boza 5 220 multiplié par 5 personnes ndenge famille yaki parce que kuna tofutaka nde na bakarte ya banque ou Mastercard ou Visa card ou American Express card bakarte wana eza ebele kuna na futeli yo mais eloko nazoloba awa kolinga te o déménager à tant que bakarte na yo na comité zela bakarte eya soki kosala 1 mois 2 mois moni bureaucratie eza partout bamususu bazwa ngo na 2 semaines bamususu bazwa ngo na 1 mois bamususu 3 mois bamususu même 6 mois parce que comme kuna kombo ya mwana il fallait banda na M et que ko banda na N kombo ya date de naissance ya papa oleza la 95 et ko biba na 85 moi babiloko ya mike na ko changer au moins salisimo sikoyo ba erreur o bandeko basali ko sala les ndeni erreur ali boso basale lié sans que azwa receipt number ya application na ewana ki afutaki deuxièmement ba imprimer les eloko moko te ke atikala nango boy ceux qui toke na bureau to nakisi bango ke biso songolo mama songolo papa so to aplikaki application na biso pona green card ya na ndako na adresse songolo menano to ça fait 2 mois 3 mois nano to zu yango te siko tango bakoyepa na biso na bazana eloko moko wana te tokolandela ngo ndenge nini omoni kokoso o na lobi ke vanda place wana atake bundeko bozoyoka na makasi te boyoka na bluka vanda wana zelati ba carte na yo soki ebimi parce que adresse oyo ti wana na immigration nde place bakotinda ba carte tango yo déménager olongo place wana sans que immigration za la notifier bango batindi ba carte pa ndeko wana yo si okenda soki pesa motema mabe azu ya bwaki na toilette soki pe aza motema malamu abuki kobenga yo apesi yo soki pe ayepe asi alongwa na adresse wana mutu ya sika monika bakate ikomeli yo bato na yebi yango te abwaki na trash omoni abwaki bakarte ou bien bato ya immigration bakoma kosala soki baye wana batuni mutu songolo est-ce que papa sia baraka avandaka na adresse oyo na bana 1 2 3 4 5 bazali balobi te bazala lisusu te bato wana bazongi na bakarte wana bito kotika ngo te soki ata expliquer wo baoto lo wakala mingi non bakotika bakarte wana te papa nde problème place ezali bake na ngo kuna na bureau basali 1 mois bazozela yo benga kate to yozo lukango te bazu ba détruire yango tango ba détruire yango 220 ya bato nyonso abuya ekepamba siko pe tango yo ko appliquer au bandili sous processus à 0 wana ozalaki na besoin green card pour banda musala pour zo permis de conduire pour obanda ta classe makambo nyonso komi bloqué obandeli sous à 0 obandeli sous kofuta et puis le kola sikoyo ya liboso ba panza ba bebisa yango donc o déclarer yango te et comme sikoyo kozwa ota inane pour akozwa ngo lisusu donc nakanisi eloko wana na lobede yango bien ya mibale na lobi bien soki yo okomi kuna ko déménager na noté ata okomi pa ya yaya bon oyoki ke mama kuluto aza okomi pa yaya na Charlotte Caroline du Nord oyoki ke yaya na mususu aza na Washington na visiter Washington grand pays lokola yo za na mwana moko to mama na mwana wino biso tolongwe ko to ke kuna to ke Washington boke na Washington to komi na Washington kuna yo zozela ndeko ayetindelo ba carte soki ekomi kuna ezalaka ndenge wana te soki omeki ko déménager il faut okende na site ya immigration o notifier bango avec certitude adresse na yo ya sika place yo kozala pokuna ba adresse papa ebunga kate na GPS ebunga kate donc soki na lobi adresse nanga eza 2346 avenue du Nord na ville Songolo na état Songolo yebake ekozala kaka ndenge wana confusion ezate bakoya koluka yo bakoki koya ko vérifier que oza wana make sure que adresse o changer adresse na cadre ya système ya immigration au koti na site na bango usic.org okomi.gov okomi oluki formulaire wana ya changement d'adresse ou remplir yango ou imprimer o tindeli bango ke ngai Songolo nazali susu na adresse wana te mais na komi place Songolo soki mikanda na ngai botinda ngo na adresse boye olandinga ya misa bibale yango ya misatu na koloba boye bandeko bazali koya kuna bozala na molende
bozala na molende bovanda nano makambo komi kuna olingi mbala moko otia babitidi ya bakinois tanke nano oyekoli mboka te mibeko mboka te olingi bo obanda kokende na bafete ti ba 2h du matin obanda koluka bafille ya batu oyebi te oke kuna soki kaka fille alobi ke osimbaki na libele papa kuna boloko nalobi boloko eza te ke toyokana na famille te soki afundi yo na polisi ke osimbaki na nzoto parti na nzoto na ye ke asepelaki te ndenge yo osimbaki ye papa kuna eza boloko ata preuve eza te ye nde mwana mwasi ni moto alobi te ye alobi ke osimbaki ye ok na monoko na biso kuna tolobaka he touched me inappropriately this man touched me inappropriately esili ubi alobi this man is harassing me sexual harassment esili papa vi na yo ebandi kobeba bala moko yango tolobi makambo wana tozobetela yango sete zela yekola ba kutimi ya kuna ba tradition ya kuna mibeko ya kuna makambo eza nde nini malembe avant oya kobebisa dossier na yo nde eloko wana siko soki mutuna mususu ezali ekozala mingi qu'est-ce qu'il faut faire pour na koresir vie na États-Unis. Voilà côté wana nde yango vraiment bandeko bazonyokoma mingi poto oyo aka na États-Unis bato balela kaka o te nga nazoke makambo ezosimba te na bato bazalaki ngasani ya suka na na kaluka ndenge baolela moto mpo aza na États-Unis akomi olela mpe kaka nde wana donc esalaka biso mwa confusion ndeko pasia mpo moto aresir vie na ye na kimia nyonso na États-Unis il faut asala nini mama papa ozolanda ngai vidéo il faut partager yango ya solo o tozopesa e okozwa ngo na cyber café te okozwa ngo na ambassade te ata na ambassade o tozali kopesa elingi eliza ba conseil moko ya mutu ya makasi pona koresir vie na ona États-Unis tolobi boye tango yo komi kuna ndenge na lobaki ke ozeli ozwi ba carte verte na yo ndeko na ngai ya mibale tolobi bolimbisi vandisa libota na yo place moko otolobi l'unité familiale parce que moni bandeko bazali kokoma kuna ndeko na ngai bakomi kuna mama fongoli miso papa fongoli miso komi ngai libala oyo eza ngai te nakovanda na mwa ndako ya moke boye te namoni bato mosusu baza na bandako ya minene nakovanda na mwa mutuka nano tosombi te namoni bamasa bandeko bayaki ane pasi bakomi deja na bamercedes bacadillac baacura bainfinity pokuna mituka nyonso eza minene oyo awa te oyo bozobenga bakeci te bakeci wana eza kuna te donc eza kuna te nazo biso bosolo eza kuna te mituka kuna eza bolite ebakata vimbo donc ovandi na kati ya mutuka yo moko mesetinga kati alors bato bakomi kowela biloko bato bakomi kowela mbongo eye kokotisa satana kokota na motema ya mama mingi nalobi baser na biso ponga na lobaka bosolo nazwa pe mutu na nzambe basi na biso tokemba na kini siko komi kokemba la inane ya pamba bala moko komi onga libala ezanga susute na komi na musala na ngai na sina zu permis de conduire alingi atika papa ou bien alingi atika papa alingi atika mama ko pesa penza koko soke mama place akokende akomi kokemba ye moko papa place atikali soit na bana soit ye moko akomi kokemba ye moko mais tango bozana bomoko a bible lobi kebe me l'unité Dieu béni bato bazana kati ya lisanga moko nzamba bazali ko bwakela bango mapamboli na ye pona nini parce que tango boza bino nyu mibale soki ke côté ya papa moi problème ezali lobi mama totinda combien côté ya mama pe problème ezali mama totinda moi o totinda combien likambo ya mwana eza problème oyo mama tosala ndeni ni pona likambo oyo parce que ba bénéfice mususu neti ba taxe oyo ka tozwa ka taxe kuna na États-Unis chaque fin de l'année eza mbongo ba pesa katango bino boza couple boza pe na bana mbongo na lobi mbongo ebele 5 000 6 000 parfois 10 000 même 12 000 yo ngai na bana na ngai na mwasi na ngai tokobeta boye tozwi mwa mbongo wana esalisi biso tosala mwa projet mais sikotango bino bopanzani ebebisi problème déjà
donc eloko wana na ngai natemela yango mpona ezoboma succès ya bacongolais na kati ya États-Unis. Esengeli mama papa ntango bokomi kuna bomoko makambo yo papa mama okefunda mobali no na polisi ke abetaki mwana ke mama obenga voisin ke mobali oyo amelaki masanga ntango yo ozofunda ye ozobebisa nde record na ye okoki komela mekokumba te soki omeli kokota na vola te soki bambila babwili yo pembeni kaka boye esili babotoli yo permis de conduire sikoyo banda okende mosala ndeni te mais sikoyo elo moko mpenza na culture ya basi na biso ya Kinshasa batosaka mpona pasi batosaka mibali awa mpona pasi ayebi ke mingi awa na Congo bato baosala ya mibali mibali oyo bapesaka mwa position na ndako mais sikoyo akomi kuna balakisi ke yo pe oza na droit utote ya ogaze mobali muteke eza lokola mutu moko mpona ya boko magineti na esclavagisme pendant temps wana ayesi ko bapesi liberté na ye ozomona te ke yango mutu ezo compliqué makambo wana nyonso papa mwinga yango nazoloba soki tokomi na États-Unis nga nazala mwasi nazala bana 5 et puis mwasi nanga alingi nga makasi nga mpe nalingi mwasi nanga makasi mpona nini ezali mpo tozali kobatela bokoko na biso oyo tobengi tradition to coutume to bokoko na biso esengeli tozala na yango partout okomona baarabe bazali koya kuna baarabe bayebi ke mwasi avandaka na salon te mwasi boye na boye omoni bango bawara bamusulman bazotosa religion na bango ndenge wana me mingi biso bakristo nde tozopanza mabala bakristo na biso soki tokonsidere bato mosusu wana neti bapagano ebongo siko biso bakristo exemple nini tozali kopesa mpo bacongolais bakomi kuna mwasi abandi revolte mobali acomprendre te mbala moko basuki na balabala to basuki na tribunal yo kende nzela na bana baye konyokwama omoni loko nazoloba yango wana do lisolo toyokaka ya ba 100 mètres wana eza avenir ya solo ezali non, 100 mètres kutu buke ba yepsio soki oyoki ke mwana mwasi wana za na fête songolo to na immeuble songolo kokomaka na immeuble wana kutu te ata koparkaka mutuka na appartement wana te po soki abengi kaka alobi na moni mutuka ndeko wana eza na se wana kaka la seconde bambila maboko na sima bana moko bamemi wa bino o violer probation na yo papa mwinga ngai natanga awa pe natanga na États-Unis na yebi mibeko ya mboka wana très bien yango moni na beti 18 ans jamais na koma arrêter jamais na kenda ko samba jamais na koma ata moi problème ya muke po ete tozo bikela nde na mibeko botosi ya mibeko ya mboka wana sikona ke na point mususu po yo lobi nini nde succès na lobi ya liboso l'union fait la force libota etika la place moko ya mibale ndeko nanga tango bokomi kuna boyekola anglais munoko wana kuna lingala français kikongo swahili kende kobika eza nango na tina moko te il faut koyekola nde anglais et puis ozomona mutu a gagné loterie lelo avant dina na Kinshasa olia banda kotanga ta mo anglais awa ke esali setanga kokoma kuna abandela ta what's up man, how are you doing, how can I find my way through no avant dina lingala na ya kolisi yango makasi tanga kokoma kuna ezala mukanda boye bo interpréter lengai ezala appelle boye yo zwela nga téléphone solo na batu oyo donc omoni makambo mususu oyo pesa biso non seulement kanda mais zo comme sabiso bon mutu azolinga conversation na yo na docteur nga na yo kango makambo na docteur azo biso mama eza boye pona nzoto na yo nga na yo kanga na ifsa mama mwasi na yo makambo ya nini na yo pona nini kabwana non papa tola muka mboka mokili esili koma développer okoki kotanga mwa anglais ndambo awa na Kinshasa ba the young leader school ba nini ba kali anglais wana oyo totanga kawa kuteza nayo kuna eza moi na buto kokanya mais non papa mais ko salisa nyoso za anglais ko salisa yo comprendre oyo ba kotonisa ba formulaire mususu mutu azokende koluka musala ba yibisi formulaire yango tondisa pona koyeba place kokutia kombo na ye ayebite place balobi no date de naissance ayebite place balobi adresse na yo ayebi akokoma adresse soki akobanda inverse
ou bien akobanda na cité to commune nini ayebi te yango tolobi bozala ta na minimum d'instruction non seulement que okomi kuna na mwa anglais na moke oyekoli awa mais ezala pe yekola neti mutuka awa na main gauche te biso toza ba main droite ilingi koloba vola eza nde na gauche oyo levier ako changer vitesse eza nde na main droite awa ne tokumbaka boye boye siko banda koyekola déjà awa okita kuna ta na mwa expérience ya permis de conduire tango okoma kuna tokoti ope ka mwa classe une semaine 2 semaines lokolo si okumba déjà na mwa ba keshi na bino awa bala moko et fongoli onzela ki ozwa permis de conduire. Donc moi babiloko so que na permis na biso non ba kondimango te mais na lobi que moi mayele si fungwa miti oyebi déjà que voler za la kaboy ba demaraka mutu kaboy et awa pe ba ti vitesse 40 à l'heure 60 à l'heure pour kuna ba balabala biso ba place mususu ba vitesse ti ba 180 à l'heure mais wana zo pumbwa neti ndeke ba 180 à l'heure na ibisio ba autoroute mususu ba 140 ba 120 mais sikoyo tango yoza na kama experience boy tango biso to yambaka bino tozo sunga bandeko wana okoti na balabala ozo banda ko yebise awo nde bakotisa ka fongolo ya ko démarrer moto katala kaka ozo lakisa yeke onde embrayage oyo nde frein oyo nde accélérateur babiloko amike oyo nde levier de vitesse obona boy po mitu kana biso mingi kuna eza nango ba automatique eza nango facile mais mutu aye bata moi notion de base awa ya driving school azala nango na moi anglais siko na lobi bo tango yo komi na États-Unis po yo lobi succès ndenge nini ya kozwa succès yango na lobi vidéo bo partager yango okomi na États-Unis na moi anglais na wana mbala moko luka okota na collège o continue okolisa po collège za neti ba institut supérieur o ezotangisa anglais po okolisa ngo mbala moko parce que à partir ya collège mbala moko za nzela mokuso okota na université tango ngana komaki kuna na kotaki na collège tango na yekoli mamo anglais komi mwa mulai mbala moko na appliquer na université ba how is your level English level ba testing yo zolo anglais kitoko yo mbala moko okobana kozwa ba cours na ba ISTA ba IEC ba IPN ba inikin ya kuna sikoyo soki osalaka économie ozwi économie soki osali nini mais eloko papa patient baraka mekana kufungula miso bien na muzinga ndenge nini moto akozwa pena succès donc banda kenda ti a vivre makambo na ye amoni pena bonheur que non na so nazali ça va succès pena ye na makambo na bon nalobaki eloko ya liboso okomi na États-Unis ko déplacer te ko déménager te jusqu'à ce que ozwa carte na yo verte tango ozwi ba carte verte na yo luka bozala na bomoko mama na papa to libota ndenge bokendeki kuna mabana batika bana pe bakimaka ye moko bakimi papa to bakimi mama komi komitelengana ye moko bana po basituki bamoni monde moko ya mikili babandone mama nalobi bien bozala na bomoko po reveni ya yo oyo ozwi koto nga na zwi koto oyo tosangisi tosali misalisi kuna mpe tosalisi bato baza awa ya misato nalobi bien bandeko boyekola mwa anglais ntango bozokutana na Kinshasa oyobi ke oganyaki banda mwa cours na yo anglais banda cours na yo ya driving ya kozwa permis na yo de conduire biloko mibale wana kosalisa ntango okoma kuna oyeba ata ndenge nini ya korapli ba document de base ntango ozoloba ozosoloki na hôpital batuni yo age na yo ozobela nini oyeba ndenge ya koexplike mpo sino makambo na yo nyonso na quelque part interprète interprète pe bakobenga interprète musu congolais oyo aloba lingala ayoki makambo ya famille na yo o mama azobela boye eza bien te il faut makambo na bino ezala confidentiel yango nalobi bien koyekola mwa monoko kuna ya misato nalobi ntango okomi kuna kota na collège opusa baklasse na yo papa papa mwinga yo tineti oza cameraman awa oyebi makambo ya kamera ya bavideo na lingala to na français ntango okoma kuna okuti mpe basysteme ya sika baécran na biso ya batelevizio kuna tosi tolongwa kutu na HD oyo bino bobenga high definition tokoma na ultra HD tolongwa na ultra HD au moment où je te parle tokomi na 4K c'est-à-dire millions de pixels écran ozomona moto boye neti ozomona ngo na lola image neti moto aza na lola donc
au moins technologie c'est évolué donc yo ko senga tango yo ko makuna on se recycler na nenga ki ba américain mais siko il faut y ba anglais pour obike la kuna aux électriciens aux maçons aux plombiers aux mécaniciens ba camion mais ça la wana ezo pesa bien donc wana kutu akosa binote ki azana bongo te mécanicien bazo futa bien ba plombier bazo futa bien ba misala ba électricien bazo futa bien misala maboko papa kuna eza mbongo misala po ba omoni ba américain ba mingi azana mbongo na ya bengi oya ko boksa toilette ko oya ko boksa toilette ko $400 $400 bloqué kaka mai $400 mais il faut si ko oya ba koloba munoko wana po ba communiquer na yo to o continuer classe ko zo ka moi certificat ya kotia ka peinture yo za muta décoration peinture donc misala ba bureau mingi kutu kuna eza na misala te mais misala maboko nde eloko ezo promouvoir penza eza na mbongo koleka omoni yo mutu zoloba succès donc bandeko bazolanda ngai ye kola misala maboko ye bandinga koreparer ba télévision pokuna toboa kaka ye bandinga koreparer ba congélateur pokuna toboa kaka eloko kufika boye tobwaki ye bandinga koreparer mutuka parce que kuna eza biloko nyonso tika machine boye elakisi opère ozuka pièce wana remplacer kaka place wana mutuka etamboli awa mutuka kuna eza ka électronique ceux qui ont un skill wana to ba connaissance wana yo mboka wana eza ya yo na bien okobike na bien parce que mutu kuna futa makaba to futa makaba ata osali 1 heure d'ita ba kufuta yo 1 heure d'ita na yo bon na ya suka pe na lobi boy na cadre kaka ko ba nenga kobike na États-Unis ceux qui continuent la classe na yo kuna ba doctorat ba PhD ba nini gloire à Dieu bana na biso mais bana na biso to orienté ba ngwa sala misala ya technique kuna mbeli sana zopesa ba Nigeria basosala bango ba français ba japonais ba chinois omona bana bango basosala ba économie te ozomona bana ba Congolais bazokende kuna biso te ko yekola théologie mais théologie ti wapi bon non pour biso kaka makambo nyonso ka théologie omona bana bazokima makambo eza na mathématique o eza na physique o eza na chimie te biso tolingi wana te tokosala relation internationale États-Unis kozwa mosala nini po baza na besoin ya relation internationale te bango nde bado dominer monde mais ceux qui osali physique osali mathématique osali chimie osali biologie to mosala maboko wana babeteli lusako nalobi bien naza na caméra nalobi babeteli lusako po babi ke yo tozala bosenga na yo okoki ko réparer pneu okoki ko réparer antenne okoki ko mata likolo aba pylône donc musala maboko eza na mbongo neti ba infirmier ba nurse ba docteur misala wana nyonso ya maboko siko fois yana ba diplôme na ye outi na Kinshasa yakana mwa ba diplôme na yo kuna ya biso awa kuna tokosalisa opona ko convertir yango mais yo pe forcer na ndenge ya anglais tango komi na anglais ko défendre au koti na mwa cours moko boye pona ozwaka certificat que oza plombier oza certifié électronicien oza certifié réparateur et si le fongoli business na yo imagine toi au sombi télévision lelo ya $3,000 kuna beza ba 3,000 ba écran mususu ba $4,000 $5,000 après balamoko télévision kufi ok kuna ba biso non boaka soba mususu mais ceux qui mutako réparer on a $500 au PC $500 balamoko $500 on ozimba la moko ovandi et pas na yo to na kama bureau na yo $500 ekoti yangwana mais na eko sukisa na ko betela cette likambo parce que yo lobi mingi to lobela likambo ezo pesa succès na États-Unis mi likambo ya sukeza koto samibeko papa mwinga oyebi nini kuna eza mboka mibeko donc ndenge na yebisa ki on ebandelike komela masanga te olangwe pe ozokumba bakokanga yo kaka pokuna baza on dirait kisi bakokanga yo po bebi ke okomi danger na yo moko mais danger public na bato ko tiko tuta po bomi omoni kokumba te zwa uba to lift po ba taxi kuna ezali na téléphone kaka bo obengi ba yeko zwa yo place ozali na mulango na ba ticket na ndako na mbongo na poche mutako simba ezate ndenge ezali sécurité ezali to sa mibeko eloko akobeta mama yo papa ozobeta mama pona nini obeta mwasi na yo boswadi pona mbongo chèque yaki ya $1,800 mama azui $400 bala moko atindi famille na ya yebisi papa te papa ya siliki bala moko ceinture bala moko likofi eloko wana toboyi kuna soki mama babeti yo
pardon kobenga na no policité boluka bobongisa na kati ya famille boyokana soki pe bino mibale bokokite boluka pasteur kasi boyesa pasteur likambo eza awa toswanaki na mama bona boy avant makambo ekoma epambula matari po soki ekomi kuna papa mbala moko boloko papa mbala moko record na ye babebisi babi ya betaka basi tosi toyebi déjà et puis kuna tio kokufa ekosefasaka na computer na bango te makambo nyonso kota premier jour osalaka mabe nyonso bazokoma nyonso bazoenregistrer tio komi boki oluka musala bapoeli musala no yo betaka bato yo simbaka bana basi pamba yo omelaka masanga tomoni be yango na computer na biso omoni ebebiseli yo record donc kotosa mibeko wana na biko beta mama te ko beta pe mwana fimbo te moi kofi ya muke ko pese moi discipline mais obuzui sentir obeti mwana to fimbo penza ozinze to beti mwana etiki trace mwana ke na classe tango koma na classe kuna mbala moko ba moni kaka to ba moni mwana zaka boye azolo bate ba yeli yebisa biso what's going on nanda ko za nini ba leki na ko na nzela kinsweke bazwi mbala moko mwana bimisi makambo papa beta kinga makasi mama beta kinga bona boy mbala moko komi ka criminel babenga ngo criminal case po bobeta ki mwana omoni donc kotosa na clôturer na likambo ya kotosa mibeko ya mboka wana pona nini ezali ko bloquer batu ba évoluer tango ke ngana na betio na bonino na longoli lino moko kuna eza $50,000 to eza 10 ans prison batinga na prison yo sikoyo nga mwasi na ngai atikali bana batikali yo pe mutokangisi nga komi ko regretter bi ndeko wana zokemba kuna famille na ikomi pasi pona il fallait to résoudre likambo na famille yango tolobi bandeko toto sami be kuna pomba ala raté pomba zate po mbula matari yende mokonzi ya matere na président na yo na ngai toza biso moko même égalité devant mibeko même égalité ninge tokotaka na banki bo balobi premier ministre bo lekisa ibo kuna ezalaka te to yende yende pomba ya Kinshasa le roi de jungle akoti na pharmacie bon l'exaina no biso nyonso kaka molongo moko papa na lobi ata na supermarché to kokota boye bazo servir balobi no kota na molongo oza premier ministre oza ministre d'état zela na molongo oza docteur oza diamantifère to etali bisote na molongo ya leki ata oza pauvre leki ata président akoya azelio leki ba servir yo ke na banque ba servir ngai nde ba bengi okay next dans notre pays ndeba basoda bakotombola yango na lobi eza mibeko parking eza pona batu nyonso eza ya président te eza ya nani te oyo eza na priorité ya parking eza handicapé kaka kuna omoni ndenge bino bozalaka awa yo tia parking awa yo lokola mutuka na yo te makambo eza te biso nyonso toye na magasin wana toza na droit parking wana oyo eza na priorité kolega biso nyonso aza kaka handicapé to mwasi oyo azemi makasi nde bakotikela ye parking mais biso bamosusu tokoparke place moko au comprendre papa donc on a clarifié pour bande ko biso bazoya bebi ke boko ya belé pour te souhaiter une bonne chance ba baza na possibilité pour passeport il y a 2 jours 3 jours bo beta makasi bozwango pour année ebele boko ya kuna na États-Unis. Voilà, merci bandeko na ebike lisolo et se felicibino lisolo et salibino malamu papa patient avant to kabwana bambote na bandeko nyonso yo balandi biso. Bon, bambote eza batu baza ebele kuna na kokiko kontete mais papa Robert Bokianga, papa Stéphane Matondo, papa Tony Lubazadio, pasteur Opira Mitogo, pasteur Lerich, bandeko nanga ya Kalamazu nyonso bino nyonso kuna batu ya Grand Rapide bozo soutenir biso bandeko Lensing na Chéri nangai Rosalie Baraka bino nyonso na pesi bino mbote makasi bandeko ya Illinois bino boza ba champion bandeko ya Charlotte boza ba champion Charlotte na Raleigh boza ba champion bandeko o boza na Dallas Houston boza ba champion en tout cas na komi awa batu ba pesi bino ba mbote belé ba sepeli na musala bozo sala vous êtes la force du changement aujourd'hui le changement traîne encore à venir mais avec vos efforts nous savons que ce pays nous appartient le changement c'est vous la diaspora congolaise na pesi bino merci mingi na lobi mingi pona bana ya info 16 oyo ba yambi ngai lelo mwana mama TV pe elongo bazo yamba ngai pona
tolobela makambo oyo. Donc soki boke na Info 16 bokomona peza ba vidéo na biso, boke mwana Mama TV bokomona ba info na biso. Donc topesi bino longunya mingi na ndenge bopesi biso ngonga oyo tosololaka na monoko na biso oyo batobele bayisanga na lobaka mingi français ya makasi na loba lingala. Bon lelo bayokinga personne na bina lingala. Merci mingi nzapa pambola bino. Merci. Mais ya lelo opesi libota mbotete madame po esala nga bien temps mozo pesa. Madame nanga na pesa ka elusako po ye aza moko ya mapinga na mboka États-Unis alongoli biso na kati ya Sony azo servir na kati ya US Army. Donc boye na yebi ke alati déjà nzokoto na ye aza na kati ya azo bondela mboka wana. Et puis eza eloko moko tolingi ba congolais bazo koma kuna ba kota na kati il faut za bazolo ba ka diplôme d'état diplôme d'état kaka ozana green card na diplôme d'état au côté de l'armée américaine. Ba avantage comme mususu tokolo bakango après mais ba avantage za ebele tango côté na kati. Voilà. Ngai pe na ke kopesa mbote na roi Salomo. Est-ce que tokokani ndenge mogolo baga Patrick Valacio Asumani famille Mobimba na pesi bino mbote na mama Liliane na pesi mbote na ba petit na wana nyonso ba omelo ba anglais mingi nga na yebi anglais te na pesi mbote na boss Dems ndamba na pesi mbote na mama na bandeko nyonso na wakotanga te ne papa Pasia Baraka lobito wakotanga te pona lelo lisolo na biso esuki awa botika la malamu en tout cas vous partagez vous s'abonner tout le monde ayeba eza ngo secrétaire eza likamba ko aider baninga vraiment merci botika la malamu. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.